Coucou, 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 bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Coucou la famille, bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino, boboto bodeko, nakati mabota labino. J'espère que vous êtes très bien. Moi aussi, je me porte très très bien, bandeko nanga. Voilà. Voilà. J'espère que ça va bien. Shalom, shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel. Shalom à vous. Shalom, shalom. Voilà. Shalom. Shalom, shalom, bande konangai. Voilà, bonjour à tout le monde. J'espère que tout va bien. Shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel. Shalom, bisika bisubino. J'espère que les lots bozo bungama. Pendant bokindi kotika. Ndeko na biso paix à son âme, qui est la terre de nos ancêtres, et recevoir et avec Kimia, maman maman blanche, voilà, parce que les solo nae na suka na nzambe nae iye mokoka mutu aye biango, et puis voilà boke kotika na Kimia nyonso boboto bondeko na bandeko na biso église catholique, bango pe bakozanga te parce que azali pe parmi corps du Christ, puis topesipe matondo na bakimbangiste, vraiment topesi bonjour, et na bande konapso témoin de Jéhovah, il y a Néo apostolique, il y a Bima, il y a Armée d'Issali, puis toute tendance confondue. En tout cas, mbote na bino bisika bizubino, boza na Kimia, nzambe azana biso, bolanda émission, na boke bignon soleo na tongwa lelo, tokoyoka mama na biso, mama Fatou, mama prophétesse, apesaki prophétie na ye, oyo nzambe alakisaki ye, mais apesaki explication nango te, vraiment biso pe toko pesa explication nango mingi te, toko analyser kaka ndenge to analysaka. Voilà ce qui nzambe ayekolakisa ye liwa ya mama blanche euti wapi, et puis pasteur Marcelo azana niveau nini tokoyoka yango, et puis na ebandeli alobaki moi ba makambo mobo alobaki na ebandeli. Je crois que notre sœur aussi a pesi verset moko boye o epesaki ke soki bokolanda yango kaka tokoya ko analyser yango. Vraiment bande konanga avant tokota na kati ya analyse wana na lingaki na lakisa bino likambo moko boye yango kande na yebisaka bino na lobana bino analyse tant toyaka ko sala ngo eloko moko te ezopesa biso vérité que zawana eza eloko elobami na na réseaux sociaux biso tokoya to sali analyse, mais to ngai vraiment la danoise nazo ko confirmer yango te nde kona biso mwasi akufi na liwa wana balobi babiso babenga ngo BBL. Voilà, tant que c'est mon français, parce que biso tozo tango BBL, tu es bikande bato bayele pe bazalaka balobi non moi de c'est ça BBL. Bon, je ne sais pas explication au juste na ebité point na ebité ça abréviation. Voilà, donc bande konanga nazo confirmer eloko mon côté malgré tout le monde qui ba audio oyo ezo confirmer biso vraiment que ezo pesa biso quand même confirmation ça te mais toujours qu'elle est au-delà de 75 à 80% pour dire que non akufi na opération wana, et puis à sala pe yango déjà ça se voit même na taille na ye na nzoto na ye, tout ça se voit que nzoto wana ezaki quand même triqué. Mais problème est que oh c'est quoi akufa ki mukolo wana liwa we mema ke jour wana ngai na yo en tout cas to yebite ye moko mtakei akena secret na ye, et puis mobile na ye na bana na ye batikali nango bazape obligé te baya kopesa biso état ya santé, aza obligé te Marcelo pesa état ya santé ya mwasi na ye akopesa ngo famille ya mwasi na ye, mais je sais qu'akopesa pe bango te soit disant que l'aime sous bango à partir ya bango nde secret wana ekoki penza kobima, mais soka zai mosai na nzamba solo akoya quand même côté ya ba brebi o batikali pour dire que bokeba na likambo boy so boli bosa likambo bosa la tension tala maman na bino soka tiki biso lelo parce que azala ki tamso imprudente asala ki boy ou bien soit bosambela makasi Satan azoya kozwa batu sans ko kolakisa. Voilà, biloko ndenge wana tamsa koki koya côté ya mais aloba vérité, aloba te pe aza obligé te.
santé ya mutu ba exposaka yango kaka bongo te bo mata bo kita bo sala ba to sala ba analyse to mata aya koloba non. Et donc il n'est pas obligé. Voilà. Donc bande konanga mettre landa avant de tolobi. Avant toloba na baki na la kisabino loko moko o lobi nanga ke makambo belé toloba na réseaux sociaux lokuta penza eza makasi makasi. Alors na kokaki kotika lokuta wana te na lobaki quand même na ya na la kisabino makambo moko batindelinga awa. Oh. Isa 0. Là, la Sabino le kuta ndenge bimakanango, voilà, yango, voilà. Oyo ezali chaîne ya collègue na biso, boye bien bino nyonso HM na kati ya Allemagne. Oyo ezali chaîne na ye, j'espère que je na téléma. Tu peux essayer bambote sika zali. Oyo ezali na kati ya chaîne na ye. Na kati ya chaîne na ye, botala bien, je sais pas ce boko tangango. Commentaire moko ezawana batindelinga yango. Voilà, malgré vraiment j'aime pas batu batindelanga esika batfinginga esika balobelinga esika basalibo, j'aime pas. Mais je ne parle pas de notre concert ok nazolobela ndeko na biso moi c'est tout ça la musala mon côté. Mais nazotang sabino commentaire oyo epesami epa ya Patrick Langda. Patrick Langda, Yewana, je ne sais pas, Kombonaye, je crois, à Komonango, Patrick Langda. Yango na sabino boke bana ba commentaire. Ngai na telemi, la danoise ngai yeyo. Moi, je suis comme ça, voilà. La pesibino boye, c'est pas, je peux pas vous montrer le bas qui est par imprudence, mais na koyate na la sabino simananga, non. Moi, je suis une femme très respectueuse. Voilà. Donc, bande konangai alobini, abi. Alobi ezali lokuta, ok? Andimite ke moi ndeko moi siwana a salaki chirurgie. Alobi ezali lokuta, soki ezali chirurgie esthétique. Ndenge nini la danoise sous les baobas akufate. Pona yepe a sala bébé. Vous comprenez? Donc il me a souhaité lengai que ce qui ngai lelo na sui po na sali na yoki posa na ke usai sango par exemple po na ye Patrick wana fo ngai pe na kufa, vous comprenez? Mais alobi na ngai parce que la danoise yepe asala yango akufa te erata et puis yango a chesko na majuscule masoko na ye e koma plat. Siko bozo mona siko batu pe ba commenter. Moi, si moi, commis Family TV, ache kekeke, ozakanda, musu soit commis Madeleine Mbouyi, ye andimi alobi, ah bon, mbadi. Ozo comprendre. Alors, eza histoire moko, eza livre histoire moko, donc, ya lokuta banda, et mukili e banda. Et puis, na mutu nanga na tia yangote, na mutu nangai, je me vois, na ke, oh, nazana taille mabe, nazana boye, moi non. Parce que, moi, chez moi, nyo c'est moyenne. Ma belle nanga moyenne, sima nanga moyenne. Je ne peux, je n'imagine même pas. Pourquoi na ke ne kozwa, ma kolo nzamba salingai, et ke ne komema kilo, oyo, nzambe a prévoir te. Pour le temps, nzamba sala kabiso, aye moko ayebi, makolo oyo komema poa oyo, tolo oyo komema poa oyo, maboko oyo, fuime ma poa ya boye, parce que maboko ya ngai oyo, ce qui va pesi yango ta mutu akoko memango te, parce que pas mutu eza kilo, pour nga maboko minene, ngai to bomo na nga boye, nando sala na train, na mema train, tondo ba chemise. Ba chemise ya ngai la danoise nande ko kende usali sango ba pardon na musala nando usali sango nando zo oya bana basité fona zo mesure ya bana mibali fona lata chemise ya bana mibali pona maboko nanga. Mais donc j'aime bien mes bras pona nga oui na kamba boko makasi do pona nga na mona ki nazo bangisa ata mutu anniversaire alinga ya sala nga mabe a hotela kabo botala mo songo ndenga za yo moko mutokimi. Mais lelo na komi ko kambwa
bato bakomi koboya maboko mike, maboko minene, balingi bazala maboko mike, mais pour ngai je naza maboko mike dans mona ki naza handicapé. Donc je ne m'imagine même pas que diminuer maboko nanga non, parce que je vois que oh, mais maboko nanga koma mike nango koma ndeni. Et puis on ne sait jamais nerf ni ba ok ne ko toucher yo, mbala moko komi handicapé, ozo kwa suko si ba biloko te, o koma na âge moko, moi je comprends pas. Batu o bazo ke ko sala ngo. Et puis na yebite tambo ke ko sala ba bébé na bino bo sala ngo pona bino moko, la gloire à Dieu. Mais moi je ne peux pas faire les bébés wana pona sepelisa mobile. Jamais. Surtout un mobile congolais. Désolé. Je ne peux pas. Que ose à la pasteur, ose à la qui que ce soit, ose à la présidente de la République. Oh mato kita, je le ferai jamais. Le bana salongo pour ngai moko, je me sens pas comme ça, j'ai comme ça. Parce que nga na opeksa muto salango te, il y a beaucoup de gens ba salango. Peso total mort, il y a bateau ba kufi na bébel, et ça moins, et ça nango faible par rapport il y a ba oh ba survenir. Oh ba biki ba ze belé. Il faut dire aussi la vérité. Et bon maramutunyo sauté, batou e belé ba salango, e bandi pe les loté. E bandi pe les loté. Batu nyusu ba danseuse ba nani ba wapi ba salaka ngo ba touchara ngo même kuto le batamu satana tanga ba mobutu wana ba bande ko ya pena ba poto ba soko bongisa ba bilongi na bango omoni mais soki sikoyo eloko nyuso accès soki ba eleki même soko zolia ozoko lia ka ozoko lia accès ma ndeko nanga suka libume ko salo pasi o bata ko vomir soko zo mela pe masanga mingi o koya ko koma kwiti o koya ko baby sa santé soko zo fumer mingi donc eloko nyonso tout eza na inconvénient et puis mutu na mutu azana nzoto na ye ndenge anticorps na ye ndenge nzaba pesa makasi na ye mutu msoko okende le même docteur wana awe pesa bino kisi ya bozo mela pona maladie songola za spécialiste nango bamsu bazo mela bavandi longtemps bamsu ba melia ou melité akufi donc c'est la vie, c'est comme ça mutu ko kangaliwa zate mais ezana buzo bate ke yo mutu mobo e Patrick o uti gauche o uti droite o vanda nangaité o mona ngaité o mona dossier nanga ya maladie te o yemba la moko o lobini ni kela danoise asalaki bébé wana. Pour nga kei Turquie une fois na 2018. Wana bien na bandi YouTube. Est-ce que batu ba monanga la différence? Non, j'ai eu la différence. Pour le moment, j'ai eu un peu de poids. Oui, moi je suis une femme africaine. Et lobi nango maman na biso Micheline Chabani, hein, ngebu, hein, akop ngebu ko tozala ki mikie, tokomi minene, tokomi ngebu. Minene bongisi biso ngebu. Voilà. Bamsusu mike bongisa bango te. Omona miso se lokwe bima, okomi lokwa neti soki ndenge nini. Mais bamsu munene e bongisa bango. Donc bande ko ngai salela tana yo. Soko lingo keni ba sala yo. Olingo kufi. Soko ko biki mais ngai mamala danos le na vandi bo na sali sangote. Mais soki pe un jour na bina sali sango no banga pe loko te. Donc banga te po ngai na viva kate selon bato. Loko zwanga te. Ata bo fingila de nozi makolo boy. Mala nozi makolo tengama na kolata mini jeep. Na kolata robe mkuse. Donc wana ezanga pona ka était boy na ngombalo. So était bimaki ba robe na biso mike déjà to boaka baka makezali. To banda ki yango ka bonme e simbite était ezongisi biso sous sima hiver ye. Ngai na kosa la vie na nga na ko dépendre binote surtout réseaux sociaux non. Soki na ye kaka ko beta moi jeton eloko yo parce que j'ai vu que au lieu ba congolais ba dété ba loba non c'est faux mais na moni ba komi ko njimango. Yango place na lobaki na bi oh ba ke sala nga chirurgie est raté na ndene. Ngai la danos ba sali ngai raté. Mais pourquoi? Parce que si ka ba osala langa soki raté, cela veut dire que ka soki raté nga na kufi. Mais soki ba sali nga ekosimba. Et au raté te pendant nga jamais na vie na sa chirurgie kota sima. Sima nangeza très bien. Et vendre na pantalon, et vendre na jupe, ça bien. Pourquoi na ki osala ngo? Nga so na sa chirurgie na kosa la partie mususu. Mais kota sima
bozwangate. Côté liboso pe a bozwangate. On comprend? Voilà. Donc, bande konanga, to leka, to yoka sikoyo, nani, ndeko mwasi, aloba ina yepe mingite, alobi na muke makasi, 5 minutes kaka, to analysango, et puis voilà, to le cannabiso. Voilà, voilà, to komi awa. Bolanda ina boke bignon soto. Voilà la famille, likez vidéo, partagez, et au sala bien, bande konanga iboke ba na makamyo se bimanga na réseaux sociaux et belé eza nango makamba lokuta eza nango vérité te. Donc vérité eza ka mutu oyo asali likamne yenda yebi yango mais to sala ka analyse pour que batu bazwa mayele si seulement si ndeko na biso akufi na yango en tout cas bokeba et puis kokoma accro nango te basali maboko mabe basali boye mabe non 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 même moi si wa ki abota na césarienne muta ko bota na bien mes 12 enfants mais moi ça bota na césarienne bacha ki stop déjà na 3e enfant ba msuku du 2e enfant déjà ba pekisio mais le quoi ba bazara teti au moins amekine sous 3e amekine sous 4e o kaka poupe akufi atiki bana. Donc, bande konanga, opération ya bien ya mukene ya malamu ezalate. Mutumsuka li yanja pamba balongola e kota tétanos akufa pe atika bato. Appendicite ya pamba e bomela biso de kona biso mobali papa na biso ya théâtre e bomae ozo comprendre sans souci. Donc elo comme mais biso yo to lika l'opération ya ba appendicite nga kuta appendicite basala ngango na Congo et pas docteur Njamusi na njili. Mais na koufate, vous comprenez. Donc la vie c'est comme ça. Tout le temps yoka. Shalom peuple de Dieu, na pesi. Oyo boye biye mama na biso ngape na sa moi. Soki lo manga liboso na bien bien c'est que Nzambe ayebi na kopesa o eza message. Et message on Nzambe pesi eza pona pasteur Marcelo. Peuple de Dieu, soki Nzambe te na kokoka kotelema boyti liboso na bino pona passer les années message makambo onzamba talesi ezaka kanzambe na makasi na ye de aibe na ko permettre pe ko pesa ngozala nzela na ko passer message onzamba aibe na ko talisa pona pasteur Marcelo libota na nzambe mes condoléances na pasteur Marcelo nzamba pesa makasi nzamba fortifié atelemisa ye pona musala na ye mutu moko ta ko pesa makasi soki nzambe te ko eza pasi ko perdre mutu oyo bozalaki na ye bobandaki kolia na ye bobandaki komela na ye e otala mbala mongo ya zate yo tikali na bongo bien aimé eza pasi mais nzambe na bolingo na ye aleka na kopesa ye eza na pasi avant na passer message na kobonela epa na nzambe po ete bolingo na nzambe ekambanga ezalanga te koloba kasi Saint-Esprit nde eloba na kati na Père éternel et Dieu tout-puissant na peso merci na pambole poto zalima yawe ngande na nipota liso zalima makambo soki eza mpona ngolu na opikolo yawe ngala limwa yondo mato l'esprit de vérité zinganga protection divine na likolo na nga la foi nanga mpe na bato nyonso bazolanda eza message Saint-Esprit de Dieu soit contrôle à corps âme esprit na ngai ezala ngai te koloba kasi molimo na likolo na komisio na pambole poto zalima na ye na bibi. Amen. Libota na nzambe tozwi makomi na nzambe na Masese chapitre 29 verset 18 Bible ezoloba na biso soki emoniseli eza te bato bakotambola ngulungulu. Oui bien soki emoniseli eza te bato bakotambola mpenza ngulungulu. Emoniseli eyaka bien aimé mpona kotalisa biso makambo oyo biso toyebi te. Emoniseli eyaka na tango oyo biso tozoyeba makambo ezoleka te nde nzambe ayaka kotalisa oyo ezali emoniseli mpo toyeba ndenge nini na kotambola. Mais bien aimé kitalatala ya nkolo emoniseli bandeko na ngai ezali kitalatala ya nkolo. Donc nzambe atia batuna ye oyo biso tobengaka baprofete mpona baya kotalisa biso oyo biso tomonaka te balakisa biso sino te tokotambola kibudi kintalatala ya nkolo. Voilà
Ngulu soka zotambola atalaka place kotia lokolo te. Ezala na potopoto kotia lokolo. Eza ndenge moko na mutu asange emoniseli me bien aimé akotambola lokola ngulu. Soka tie lokolo na potopoto akoyeba te. Azaka azotambola isifika atambola kuna bisika zokende po azomona na yiti. Azoyoka te azomona te. Emoniseli siko eyaka mpona koetifie biso. Eyaka mpona koyebisa biso avenir makambo oyo ezoya. Yo yebite nzamba révélé yo apesi message pa mutu et pona koyeba eloko nini ezoleka spirituellement eloko nini ezoleka ezosala ke na moi yo tambola malamu Nzambe azwa lokumu pete azali Nzambe. Peuple de Dieu eloko nini na moni nazalaki akolala nazwi oyo ezali vision na kati na vision nazalaki na lupangu et nazoluka nabima mpona kende kosomba oyo ezali bafruit. Lupangu oyo nazalaki ezalaki mpenza na clôture mpe na porte nango nabimi libanda mama moko azalaki libanda azoteka bafruit ngai na ye mpo akatela nga oyo ezali malala e na kati na vision mama na bande kosalelanga malala ndenge basalaka na Afrique balongolaka baposo e mama na bandaki kolongolelanga baposo ngai na telemi kotelema na telemi na bwaki misu mopanzi na moni ezali pasteur Marcelo azalaki na lupango mosusu peuple de Dieu mais lupango wana ezalaki na clôture te ezalaki mpe na porte te et pasteur Marcelo azalaki na kiti avandi libanda. Bandeko bangai bolandi bien ndeko mama biso toyaka kosala analyse alobi amoni pasteur Marcelo avandi na kati ya lopango wana ezali clôturé te lopango wana ezali na porte te. Bandeko nanga déjà ezolakisaki pasteur Marcelo kotala ye physiquement tomoni kaza moto mbongo atambola na ba voiture à cher azana ndako kitoko azana ndako clôturé oyo bino nyoso boko enviaka nazana ngata pembeni ya Marcelo nazana ngata na ndako ya Marcelo mais spirituellement Marcelo place avandaka ezanango na porte te ezanango na clôture te. Cela veut dire quoi? Ezola qui ça spirituellement azali na ye na sécurité mon côté à Bonzambe parce que place muto o ya Bonzamba azali Nzambe ezaka clôturer ezalaka na porte ya kitoko ezalaka sécuriser na ba ange moto nyoso kwa parce que place Marcelo avandaki tant biso to banga yeme mutu pa ko ya bambi libanga na kidiba monité parce que ça sika polele bandi kunanga selon vision ndengezo lobela biso selon pe biso to sala ba analyse na biso bandi ko bolaike na mupanzi mosusu na moni oyo ezali mama Blanche azoleka abandaki koya na lupango wana te mais azoleka na nzela ndenge mutu nyonso alekaka na nzela voilà et na moni ezali pasteur Marcelo abengo ezali mama Blanche alobi mama Blanche kota ya kokota na lupango et mama Blanche ayebisi ye moyena kota na lupango ezate mpona sina bimi déjà na bimi déjà moyena kota na lupango ezate et mama Blanche abandaki kokende na kati na vision Nzamba fungoli ngo ezali miso molimo na moni place moko ezalaki neti terrain et na moni o ezali bana ya mama Blanche na pasteur Marcelo et bandaki komema o ezali velo bazalaki neti éparpillé mama nzela na ye et papa pe mupandi na ye et bandeko na ngai azalaki ngaka zaki na lopango wana amoni mama Blanche azoleka abengi ye po bayebanaki azalaki mwasi na ye mama ya bana na ye me mwasi na ye alobi na ye te na koya lisu wana te nga na si na bimi donc bazalaki d'abord na lopango ezaki ya kokangama donc babandaki na bonzambe me lelo bazalaki so na bonzambe te porte ndako na bango efungwamaki oyo esali ke ndeko mwasi abima et puis alobi nga lokwa si na bimi boye na kei cela veut dire que soki mama Blanche akufaki te ta mususu divorce elingaki kota na kati ya famille wana soki mama Blanche akufaki te ta musu mabe moko elingaki koya wana pe kaka koleka ta musu mama Blanche elingaka zala me eloko moko pe ka ya scandale elingaki koya parce que ba porte ya lupango na bango ezaki lupango ezaki sous clôturé te ba porte pe ezala porte pe ezala te parce que quand il y a pas la clôture moyen pe ko tia porte ezate boko tia ka ba poto mi balete botelemisi botie porte mais ba mona binoka parce que pembeni eza clôturé te tozo kende bande konanga
na pe bazalaki mipandi na bango. Et na kati na vision bisika. Et puis ta vision wana esili ya mama ya leki aye komona sous parti musu nzabazo laksaye par pasteur Marcelo na côté na ye moi si pe côté na ye bana pe côté. Vraiment la maison est éparpillée. Na telemaki nazoyoka pasteur Marcelo nenga zolo ba pour mérezate porte pesate ya blanche abimi. Peuple de Dieu na kati na vision tango mama na pesinga pasteur Marcelo azolo bana kati ya vision azomona mama blanche alobia pour na porte ezate mire ezate yango nde mama blanche asali nini abimi. Donc sécurité ezalaki spirituelle ezalaki ezate yango na mama blanche bayibiye mama blanche akei. Voilà qui donne maintenant la sécurité dans une maison eza papa. Donc maman papa ye moko mobali ayebi place eloko ni asalaki vini ni amene pona akoma polele mwasi na ye akende lala na badi ko baluka pona kende na zonga na lupango bala moko de kubima ezalaki vision. Voilà bande kolanga na eko passer message oyo vraiment na makasi na ngati kasi na makasi ya Nzambe. Nzambe nde muta pesinga oyo ezali nzela na eko passer oyo ezali message. Voilà bande konanga to komi na to soki na to suki na biso awa parce que notre sœur soko lingo yo kango mobimba oke na site na ye apesi explication na ngote. Apesi explication na ngote comme si alobi ke soki olobeli mosai na Nzambe boye ako lobelo pe makambo moko ya mabe ko ça. Donc elle n'a pas expliqué ça. Donc c'est à vous obino boyoki yondo ko yeba neni ko expliquer yango ngape na expliquer na nga yango na cet esprit te na expliquer yango kana analyse ndenge to salaka yango bandeko na nga. Vraiment place tozali to sécurisaka ndako na biso na makila na Yesu to bombaka bana na biso na makila na Yesu parce que les voleurs viennent que pour détruire. Voleur a rodaka tout autour na biso 24 heures sur 24 heures. Soka monika kotikali polele otiki ndako na yo polele ata yo moko physiquement fongola ndako na yo tikango polele bakulunda ba ya kokota. Même awa na poto tika ndako na yo polele moyibi akoya kokota ou bien biso awa tamso kotika pe polele muto akoti te me badani banyau banyama mususu bazaloka ba shakal loka ba mbwa bakoya pe bakoti ako détruire ndako na yo ako bebisa bakiti ako sala désordre bazaka na bazamba na basima na biso awa. Donc ndako bakangaka yango ba sécurisaka yango spirituellement na makila na Yesu biso tozali ba oyo Yesu akufela. Donc tozana eloko mususu te tozabe avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth oyo ko batela biso ko bomba biso. Alors bande konanga na suki wana na tonga lelo soko za likamba kozwa ozwi na émission oyo kolongola olongoli abon attendeur salut bon travail na ba oba soki musala lokolanga et puis à moi aussi bon travail et puis bonne chance na ba oba zoluka musala pona biso aba musala papa musala maman. Voilà bon bye bye bonne journée.